www.potonapoto après départ Baptiste Moussoutonga tout le monde miel de son l'icône Moutabi mais tout à l'heure pas États-Unis ba Nicodème Bakena bango c'est n'importe quoi. Ah babotolinga costume botikelanga ta mouchoir pona tala kango ata toko solo la te eza nango ba faire moto akoki kufa po mosusu botamanga na yo toka bona. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala Lelo. Tala Lelo, tozala la samba, et siga wapitoko beta masolo. Bimisa Oboé Bakité à travers votre humble serviteur, le Mbokate de la presse. Quant à moi, je tiens à remercier le boss de ce site, Lamine Dofo Moussako, le pourquoi pas, na Flossi la baie des belles. Wana na moni mbala moko Maimila mère Mila Bella Dinganga, Nengezaka toujours même Mila Bella Dinganga, Mima Wetu, Didi Girl, et puis Gloria, boza partout botal dans le monde. Nous sommes invités à partager Boeba Mingi Oboé Bakité, Yazali Bongo, artiste et musicien. Artiste, chanteur, musicien, miel de son, autosab dans la samba, c'est que surprendre pe bango, na rep na bango coulisses, na pe sambo te bongo, nous vivons l'époque de Moïse et Sabiti, et pourquoi pas na impresario Claude Ndombasi, Neves et Papito Carré VIP, boza partout bota la biso, pour na plaisir ya baye balingaka émission Tala Lelo, na pe sa pe mbote na petit na ngai gloire olangi en tout cas, ye pas ça la pe musa na pe malamu na pe se bambote siga zali na pe simbote bongo na baye nyonso basala émission Tala Lelo, basala batala émission Tala Lelo na pe sa susu mbote na 43, Eric Ebotekemia, Moïse Sabiti, impresario, Claude Ndomba, Sibabiba, Claude Bazé Belé, mais impresario, Nengezara toujours dans les boss Nico 3000 ans, les boss Nico 3000 Sigabi, Botalata, la manager. Invitez les autres à partager, il s'agit de miel de son, miel de son. Mbote, mon déconnant. Miel de son, partout dans le monde, autant qu'artiste, chanteur, musicien. Na moi les solo ya mukeka ngandenge za toujours avant tout inda nango vraiment miel de son banandolo nondeni solo andulo banonde masolo andule masolo andule na bana na chiki c'était pas facile les années moins difficile na moi ba famille na biso ba sera trop wana na bandi na chiki penda chiki voilà bandi on ndinga chiki vraiment c'est bien obali masolo on ndinga chiki ndenge batutu ba otala yo mais tant ko taka maison mère au salaire vocal en Zemoni. Naimba na simer. Na pesa baboti na ninyopo bandi mangai na libala oyo nga na sali makasi ya mobalinga na suki mama na komi na ekwatio zima na motoli bose bale mozindo na kadisa ndenge nini teri Kongo. Ben mou cache les mwela donc ezala ba bilo moi premier vocal moi quand na imba ka vocalo
mbala moko mambo tu ebandi nazwi mpale mbala moko na lemba car ememinga mpe banor zongi mambo tu evanda ti lelo donc pour na vocal oka moko donc yango elakisaka force ya artiste ke artiste so bandi na eloko ya liboso yango wana nde fo kenango donc ya batanto plutôt kutu te tantôt plutôt te ndenge otsoloba mais nini esalaki ke miel de son akende kovanda na poto alongwa pardon nini esalaki miel de son akivanda na poto non miel de son akenda kovanda na poto ozali na mwa ba démarche moi administratif vite fait oyo ezalaki asolaki mpe na patron na ye le roi la forêt et puis accueilli asali yango ndenge ezalaki mpe azongi na ye oyo aza na Kinshasa aza na disposition ya ba fanatique na ye aza na disposition ya wenge musique maison mère aza na disposition ya ba mourir bonne musique chanter bosser quoi voilà mais de son selon information mais de son atengamaki na ye déjà mais na ndenge ya mascaré et puis atata koluka mukanda mage mo ba mukanda créé mo ja libanda et puis miel de son tango selon information kaka tango toyoka eloko la départ héritier watana be miel de son solo lui tout le monde ba banderole ba mambu tout oyo vanda croire que miel de son so simba pe tronango on comprend la question na bien te c'est-à-dire que miel de son on dit ça tengamaki na ye et puis tant que non batu musu bazolongwa nde miel de son azongi siko na sens que wasimba nde masolango non nga na yaki ezalaka kutu moni ezaneti nini ba masolo ndenge ezala na mouvement ekoki ozala nango mais mutu alongwaka te mutu azalaka olongwa te donc nga nde babando olobaki oyo alongwe oyoka yango mpe nga nde bando alongwe akei asali boye mais sikoyo ezali nango na destin na nga te ezali nango projet na nga te nga nazalaki nakenda projet mosusu ifale nazonga na nani wana donc c'était pas le moment pour ke baloba yango mais bato mosusu oyo bazalaka bando jure fidélité oyo bazalaki no akependaki no bapasoli motema bazwi kiti ya fauteuil bakotisi ya mivandeli na kati na donc ozomoni mpe bango nde bakenda na bango mais siko nga naza na ngai toujours avec le roi de la forêt donc nasalelaka destin na ngai ekomisi nga na place wana ti oyo bakokanisa mpo na ngai quoi osalela destin na yo bayoutube baolanda biso impresseur Claude Ndombasi Mère Milan Bela Dinganga Moïse Sabiti Neves et Papito Carré VIP baotala biso partout dans le monde mais de ça on vous rappeler sous na bayebi c'est bon bayebi te titre chant na yo toucher jouer donc tout a une affaire de détresse on est na malewa suite fin awa tout a touché jouer logique sambo mbute do nazomona peneno azanani okomiti na nivako angalanga na misoni obomina machete dodo pe bakobomona machete la loi d'Italion singa nanga ya loketo akeye bon samaritaine nanga lelo bongani assassin olingi obomanga lisusuma Blandine Mokubaema donc touché jouer parce que tout inaba Clé Kambe volala comme kilo na maboko kuruze zubebele bolinga zilizi zava mayele korino babaye akarme yengo abane koko banabel mesango saksa monabe wa kuralel hermo siko na yeli susu na malewa ka o di susu deuxième chamo ezana solution yo meminga wapi papa bana ye yo meminga wapi garisha momba tala na komi lokola muyanzi atombe amureza tatu amelange kintuli na chimba weleve kutimo kare yo kumbinga wapi Kadafi lubaki ona nyonso ezalaka na dure nango na se amabele oyaloni bitekute kwa kozela 3 jours pondunda hebi oyaloni epinaka kozela insemene Nuna nalona 3 mois obima kakati nabwaki maye Arlet bamanya na lembi nabwaki mayi na lembi nozela se mokano nzambe mendunda omoni wana mbamona honoraki ba agronome il de sobi ke bino ma maison mère boira musique na honoré ba agronome omoni mutu ya ngwana nde sala makambo na kei na agriculture parce que le sol de notre pays est fertile. On peut l'on na banane mais si on l'on y teku on zélera 3 jours pendant des bima. Si on l'on y pina, on zélera 1 semaine. Mais on y a un na lona qui 3 mois au bima kakate. Na boaki maye,
nabwaki mai na lembi nga nabwaki mai na lembi nakomozela se mokano nzambe anokisa ta mvula ye na mapata diama ebimaka na mabele bolingo ezalaka na motima kotika bolingo na yo te Israel mayiba solution on comprendre wana mpe ezalaki mpe kaka na flashing état mais ce qu'on a bandi ba promotion nango parce que 2015 na loba pena eza année na repousser la promotion té selon stratégie promotion nango bandi 2016 yango no moni ki ba contact ezongi a TV ba yoka ba journaliste ba ya ba o ba poser question poser na yo mituna soki ochetembe na art to bimisi art ebundeli biso parce que moi je suis artiste. Vous êtes artiste ndenge lobby, vous êtes artiste mais de son et là on ne sali que album oyo ba chanson so ebeta te et le côté yokani et yokani atamukete nazo ebiso mambwana siko nini ngo yokani et le côté diboni oyo yokani ezanini et le côté album le côté yokani c'est biloko to yokani te biloko ndete banani o biloko to mokili yokani te so lobi yoki loko te c'est biloko to yokani te bosiko potangela mo oyo yokani ke Kinshasa mobimba lelo ekangi ezo yokana et loko ezati yeba ki wana eza ba chef d'œuvre. On comprend? Vous attend. Album et bimia bozalaki na ba mutu na biso nyonso ba congolais comme il faut chan total boy to comme que na football. Ermo boy celle que no to que mo na politique. C'est normal, donc les gens ne comprennent pas. Il faut éduquer masse, éduquer ba fanatique na biso ba yeba que non. Na tamoko politique et me rappelle moni que non pas comme branché na politique voilà. Na tamoko football pe il faut zo place nango. Ne biso to yebela ki maison mère, ma maison mère so ba bua ki to mona ka victoire et yindi pendant l'émission eza so bongo. Boyeb sanga sigo nze monini yango ezana oyo ke ezamabe. Tangela nze moko. Wana zana yo mwana tanga muso ezate ya yona non ki na ba ba réseau beta mate moi promotion ndenge clé kabea nde peta ki vraiment eza so bongo. Mais na ebisa que non na 2015 ça promotion ti. Tout ça na 2016. Soki na kubara kwa na bino zobeta. Sur le plan stratégique. Olo baté ko sali ba promotion te. Wana façon ki mango bende. Non. Nga tala nga na flataka ni fanatique na nga ni ba mourir ya bonne musique na ebisa ba kaka vérité. J'ai commencé ça depuis 2015 pour dire que non na reçu la promotion te beza la stratégie na nga parce que je voulais que batuna où est passé l'artiste? C'est ça. On peut te tourner. Où est passé l'artiste? Nous vivons le mot l'époque de Moïse Kabiti. Où est passé l'artiste? Où est passé Moïse Kabiti? Il faut tout. C'est comme on dit où est passé l'artiste? On a un coupé que non. C'est que aux an impact il y a un balukio. Toza ebele balukara batunyo sauté. Mutako sayote. Sur tangi ba musicien na Congo. Parce que tu es bigo sabi parmi artistes émission ba pesara pe na maison mère na Congo ba pesara na Congo. Faut bien to ba na maison mère. Ba pesara na Congo parce que ba pesara na Congo ceux qui artistes ceux qui déjà joueurs au pesara déjà na équipe nationale na Léopard na Simba. C'est qu'ils ont pesé dans Congo. Et puis, après le départ, c'est n'importe quoi. On a poto Kalamakasi. On a un débat on a linga sur la télé internet. Et ça va débat trop minime pour moi. Toujours en andoulé, toujours en plein andoulé. On a ce sont des blablabla. Comment dit mon vieux Rojani wa Merando ba tralala hein donc il ngana ko kene na ba ça moninga tralala mais non na bien na wenge musique maison mère mutu toza na chance na ye est-ce que comprendre mutu tout na wenge musique et bolo tongeli oyo zongeli na prototype ba banderole mataki ba tutu ba beka ke miel de son azokanga metala lelo na bien olingana kanga nini na botola le roi la folie mouvement na susino ngwana au moins bino bana bandal ne bozala la lemba. Moni bino siko bana lemba ne bozala. Tena le la bana lemba face à ma belle place na uta bana ndalu kutu n'en parlant rien. Chama bwana. Donc chama bwana. Trésor ma bwana. Donc babotolinga costume botikelanga ta mouchoir pona tala kango ata toko solo la te eza nango ba faire moto akoki kufa po mosusu botamanga na yo toka bona bana nanga zwa relève lelo yo aya donc pona web sabino ke ndule eza nango makambo bato musu ba ozalelo moni banzwe musu lega nango 3 mois et 6 là nango botu nango pe souté
parce que ça fait une année qu'il est là besoin tout mais ni toucher jouer ni ah tala lelo filmé ma toto na minute so Kadhafi Louba qui chargé des opérations mon ami personnel Pat Kling Pati Bilombo officier bang na bosanité Victor Bosoku ba Victor Klets Kabe ya Corino plus important que l'école temps la main dédiée Venangai Albert Mabela Dadi Mavungu Vita Kaluji na bosani pété bébé Chico Château Rouge donc la mine Moussakoli poto na poto yo ebiga histoire à Blamenil bana Blamenil 212 yabino yango wana miel de son chef de guerre qui vous parle donc pona oyebisa yo nini ke comme mangana ba débat bana miketse faut me mangana débat âge to beta ki niveau ya collecte na yo tant on sali bonzo me mangana débat comprendre le zakati me mangana débat ko benga ba me mangana débat âge na ngai opane faut me mangana débat âge na ngai débat âge nde sinani il faut me manga débat âge na ngai ezanet na sala provision na supermarché mais ozoko tsangai vite fait na wenza makele les son sozo betango boyela ki sondie ke boza bana papa moko bakina na ndenge wana yo nem tongo mema na ndenge mabe okolo mono pe na ndenge normal ke za chance na kendaki nango déjà bla kendaki nango déjà na normal parce que na yebiso ke no tozo sola ndule olongwe na ndule oninga to koti mamba bafalia ote okoti mamba bafali te to kota kama mbato maison mais respecter Fali as un grand artiste na rozate na émission na ngai miel o solananga ozotanga ba artiste neti neti zo papier mouchoir pour boire na poubelle non ce sont des grands artistes faut respecter ba on a norme na bango na lebisi yo ke no totangi komba Fali wa te po masola Fali zawa na za besoin ba komba ba tout po na porte parole à motuti na besoin tanga komona nga na besoin tout nga ndenge nini le roi de la forêt azokumbela mango parce que ngai naza musicien à le roi de la forêt ni ya mutu moko kokotanga qui ce soit on comprend donc c'est ça que nazo bisa OK ba l'émission ta lelo bo comprendre na biso bo comprendre na bino kaka ndezaka toujours le roi to yako surprendre miel de son comme ki na biso bika ndenge zalaka bo comprendre na bino miel de son et lo nini o ça de façon que chana yo ba pesa ki yo ebeta lisusu ezana orati obeta ezobeta déjà ezobeta beta nango donc ezobeta pour nazana banzema ba 3 mois 6 mois tie ekobeta pendant ba décennie donc yango na no biso ezana kati ekobeta ka pesus moi le solo beta ma c'est la formation que vous avez dans studio na éviter lo ni fait bon ça le roi de la forêt muto na studio il y a 7 jours de la semaine 17 jours de la semaine de on a studio de 7 jours de la semaine on reprend non on est appelé le roi de la forêt alali aloti banzembo eli ebele 80 na mutu moi répartir rezate a beti eloko mongo boepo mokiliba yo ka ba comprendre capacité donc ezana ngoko tumamba ya ko chacha makelele belé c'est parce que zobi makalati tout le monde a dit dans les bons. C'est sa vie, il fait sa vie, il est en train de faire le parcours de sa vie. Voilà. Tout est bien qui finit, bien gagné dans 5 minutes, pour surprendre l'artiste na biso mieux de son, na kati la samba, beaucoup comprendre gars show avec la créativité, mo ndenge zalaka, ndenge zara toujours, na pesa mbote na ba tout ba la biso, Moïse Sabiti, impresario Claude Ndombasi, Neves est pas plutôt carré VIP na kati mikili, mbote mingi na Didi Girl, OYOP, Gloria, ndenge zara toujours mo luga comme mère Mila, ba toi retenir ndenge le émission tala lelo. Bah retenir car que nous sommes des artistes, on doit toujours vous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, vous avez plus de vous avez cacao, tout ce sarabino, et puis vous avez toujours la confiance. Encore une fois, un grand merci na poto, un grand merci na déplacement na bino de Bosati Bolandi Bisona la Zamba Playa. Un grand merci encore une fois na Vienanga Papi Congolo. Na PC Bambote Place Azali, na Bosani PD Zido Matanda Mokonza Naples, na Bosani Te Raymond Munganga, donc depuis les États-Unis, GI Gary Iwele, na Bosana PT Macaro de la Chance, Wanaba Angola, Guilhem Andjouangani, Fabrice Mbongo Mondele quoi, donc voilà quoi, bana tout ya Kinshasa, bana yolo ya monde entier, na Bosana rappel binoté ya bino yangoana, toujours soudé. Poto na poto. Chinois noir, hein? Moïse Sabiti,
grand merci à maître Kenzo Mukendi Chimanga, Espoir Yamo Amba, et puis Fiti na Congo. Un grand merci à la star Élisée Mitungwa, les États-Unis, la star, à part ya Moïse Sabiti. Un grand merci à Mère Mila Bela Dinganga, c'est-à-dire que Mère Mila Bela Dinganga, Gloire Olangi Pe, Alinganga na yo yo. Mère Mila, Gloire Olangi Pa Linganga na yo. Avouez yango. Tala leo na kata la zamba Gloire Olangi abisinga keno Alinganga na yo. Mbote na ba nyonso balandi émission Tala lelo. Un grand merci na Neville Poutou, ba bonne guérison pe na monteur na biso bazobela. Ba bonne guérison pe na impresario Claude Ndomba, c'est pourquoi pas na Neves Papito Carré VIP et pourquoi pas na ba nyonso mba soutenir biso Sidney Ilanga, Chinois Noir mtafima fima Jésus. Les boss la mine novo na pesi batunion so basara musa mala mbote na pesi patron ya ba journaliste ya Europe mbote Popole Mopasula, c'est-à-dire que ça rende boy organisation pas président Bimi président Popole Mopasula Bimi abimi te po asara musa ko le batunion so po alega na ba norme pe na ba élection ba voter et ko sala PB kitela pe biso awawa président pe abima na ndenge ya tout droit ba mbote ba union so bo s'abonner na www.potonapoto.com. Un grand merci na Tantine Botala Tala ba union so bo soutenir biso Mère Milan. www.potonapoto